Papa, maman, mbote na bino. Na yango, naza kopesa message ya gouverneur na biso, Gentini Ngobila Mbaka. Oyo par souci aza mwana ya Kinshasa, abotami, akoli awa, amona ndenge Kinshasa yalaki propre pe Kinshasa na biso komi salite. Alobi bongo ete, aza ko compter lelo na pona kisalu na ye akosala na Kinshasa, a travaillé plus na ba bourgmestre, na ba chef de quartier, na bino population. Yo ba bengi gouvernance participative. Donc na bino bo participer. Atiki bino te loin za la que bino boza na contact na ye te non. Lelo bino bokoki komona ye, bino bokosola na ye pe toza na journée oyo tokosala na CLDM na budget participatif oyo gouverneur akoya akosolola na bino population ya Matete akozala botuna ye mituna na yango akanisi ete sanza nyonso tobanda kosomba biloko ya misala ndambu abanda koluka apesa makuta soki kokoso ezali te na ndenge ya kozwa mbongo na yango lelo tosombi deja échantillon oyo ya biloko tobanda mosala mpona yango tokobanda na maison communale elongola mbindo po bato basalaka kuna basala travailler na bacondition bien pelere bayambaka population akuta cadre ya kitoko ezala propre mpe rond-point na biso oyo ya Koko Matete tozongisa yango propre lelo esengi bino nyonso bo participer na yango nakosenga bino merci na ndenge boye et surtout toza na partenaire na biso ya Belgique équipe d'avance ici eyaki ndenge balakaki biso ke bakotonga bâtiment ya sika ye akomaki mindele bazokita lobi totia première pierre musala ebanda ya kotonga na nsima donc mama lopinga l'état civil population baobengana bino na bâtiment bokomi bato ya si ok na yango merci mingi tozo compter sur bino et na sepeli na ba jeune oyo ya CJL Asbel bango pe balobi ba participer longonya na bino
Bon, je suis batenu au tout ça la musala ya mboka kini bopeto. Toujours c'est ma paix parce que ma biso bene toujours ça la musala et qui ne mala malam. N'engé beaucoup mais ça la sima oyo. Mais c'est nous avons repéré ça, moko na bina matete. Mutu liboso matela bino nyoso, boy ça la sima na pour na bopeto na matete. On a soin. Bon, biso beto sepeli na ya liboso makasi na ndenge to moni. Ebi ke to bunda malem meti to chabu peto na kini ozonga pena propre. Stai tu sepeli wana na msongo. Donc ça va ser tanda. Donc c'est vite au chapa. C'est ça qui m'a dit. Ça. D'après cette équipe là qui est l'équipe là. OK, yo le message nous avons fait ça dans la plus sur des beaucoup mais c'est ce qu'on va mettre bino ba gilet matete engenga. En tout cas, normal de sepeli à tout. De sepeli vraiment ça initiative moko ya kitoko oye. Alors de sepeli là misala ndenge ye bo moko to bana ndako pe misala ko ça les a quand même ça fait du mal. Alors toujours quand même moi misala bo quand même et puis ça on est en moko na pays dans alors on a c'est ça bien. Alors c'est là que misala mo suka tête continuer na continue à faire to se retrouver pays. Alors nous avons pour ça il y a des jeunes qui ont boulot de développer un peu la mission. Nous savons que nous savons que nous valeur. Pourquoi nous avons carte de service? Parce que nous avons fait une carte de service. Et nous savons que nous avons le bayango.
ndenge tozosala mokonzi na biso azosala biso mpe baja na ye tozosala omoni yango tobandi na commune ya Matete bandika mosusu balanda exemplaire ya bourgmestre na biso Thierry Gaibel. tosepeli tala mokonzi na biso ndenge azosala nalobi tosepeli antuka soki ele nyonso tozalaka kaka boye komine kozala sabite te tala mokonzi na biso tala ndenge azosala aosala makambo nyonso aokola aosala biso mpe tosepeli tozosala samedi nyonso tobandaka kosala Monsieur Tika. bandeko balandi atoko mwa tebisaki bino congolais nyonso akosala mosala malamu na moko kongo biso tokoakompagne tolakisa bino makanisi nini aza nango mokonzi ya mboka mpe alasaki alobaki boye bakongolais nyonso baza libanda oyo nzoto ezaka libanda mitema ezala kati ya kongo baza ebele na mboka ya kongo yambi mpe ndeko moko boyamba ya bokebi nyonso nini aya kosala kaka na komine matete kolandela boku mesi matete ya kosala akolandela salongo salifute bato ndeko baki salite ebonga ndeko botini
Olivier. Ngai Victor Kadima. Oui, Ndeko Victor Kadima. Donc yeba, nous sommes na beaucoup mais ça va propre na commune. Yo za nani na sima beaucoup de temps la malema. Bon, azali coordonnateur il y a projet il y a partenariat entre Matete la commune Ngai et commune ya Orne. Donc il y a un soutien à la commune de Matete pour développer le fonctionnement et les services, entre autres les services de l'état civil et de la population. Nous sommes en train de vouloir équiper la commune en termes de bureau de quartier parce qu'on a trouvé que chef de quartier sur le manguier, dans les bars. Alors nous ne voulons pas ceci. Nous voulons que chacun a sa katia et bien. Ok, tu veux dire la commune ya Olo, ils ont beaucoup de choses. La commune de Orne est dans l'arrondissement de Verviers, dans la province de Liège, en Belgique. Ok, je vais vous dire que je on va passer les mécanismes, les projets, dans la commune, dans la qui sont il y a on aussi basé na bala mamalou mais c'est de regrouper ça basé na poto basé na Angola basé na Océanie ba fan na projet donc l'idée outil lorsque président Robi voya mais biso tout banda là il est normalement élu conseil communal. La première des choses que on a Saraki, que la commune, il y a 10 communes, il y a Belgique, j'ai essayé de initier pour faire un partenariat dans la commune, il y a tout ça. Donc, ça pour ça pour que la mission soit un partenaire extérieur. Voilà, une commune, c'est presque un petit état. Ils ont encore l'état manqué. Ça doit fonctionner à la base. Parce que la population a en contact la première autorité, la première institution. La population sera en contact avec les communes. Province au Congo. Toute la population peut être. Merci. Merci Bandeko. Donc vous posez ma lèvre, n'engini matete. Salubrité, salon on a matete. Olanda, n'engini beaucoup, mais ça vous tape. Voilà. Donc vous avez dit ça c'est le deuxième volet. Quel autre thème pour aider tous les états civils, oui, mais je crois que thème alors, c'était pour voir comment assainissement au Salama. Alors, pour ça, moi, évaluation et état de besoin, on va maintenant appuyer l'assainissement à Matete. Il y a une zone na yeba na mono. Pour ça, quelles sont ces difficultés et qu'est-ce qu'il voilà, quelle est la vision de la Zanango. Comme ça, nous allons nous impliquer dedans pour aider les communes, pour ça, cette commune comme une commune exemplaire. Mapa bato bakolia na se ya moto. Voilà. Ça, mapa. Babombi na se ya moto. Mapa bato bakolia ezobima na se ya motuka. Soki tokangi oyo baza bato mabe. Yo moko tokomi wapi omoni. Merci tokende nango na kombi. Madame, non, on va magasin. Yo, c'est quand même à la police. La police vous est-ce que yo yebisanga batekela ba ça passe mama tiamo uyo moni
quelqu'un. Ah, Jésus. Bouya Rotala. Ah, yo Rotala. Yoka. Mon numéro de téléphone est là. Est-ce que mon awa? Mon numéro de boss. Écoute le dé. Tozu yana awa biloko wana. Awa bana bazoteka te biloko wana. Otekela bato na biloko nga na permis batekela biloko yo Didier lelo okoleka yo oyebi te yo moni ozokela bato mawa mais oyuti kozwa biloko oyo na yo place bato bazosuba na la police nasola masuba lelo yo Didier biloko oyebisanga nasala na yango nini po tozwi yango place ya masuba lelo bamama oyo tobengi bango toteyi bango tobenganaka bango deja bayokaka te lere yo ozongiseli ye biloko eza deja impropre à la consommation po tozwi yango place ya kopola yo olobi ke tozongiseli bango mais mwasi na yo ayebaki te ke yo omonaki yango place ya mabe alekaki wana alobi nasombela Didier mwa cœur de bœuf namemela ye na ndako asombeli yoka biloko oyo ya mabe oyo yo oliango olobi obeli nani ya sasa burgomestre na banoko na batinamosi banduki zwa mamoyo zwa ye mamoyo ayokaka te bolakise mpena na télévision zwa elongi na ye zwa elongi ya mamoyo oyo ya monene oyo zwa ye bien mamoyo ya monene ayokaka te zwa ye ozoseka bakolakisa yo bien na télévision Zoyez. Mama sake kerike. Ayo kwa kanata. Kala masuba. On peut abonner pour dire Oui, bandeko balandese malisi lokola iso kiti awa na commune ya Matete. Bouti kolanda bongo buku mese. Mboto ayambu ya commune ya Matete atamboli. Lelo za samedi salongo. Oyo toyebaka kala tanto zalaka bana mike toko tambola na Matete awa. Okoti na mongo obimi na Kwenge. Okoti na mongo obimi na Kintaku na ba terrasse. Mais l'autre na Matete ndenge police solo. Beaucoup mese lobi a telemi na makanisi ya gouverneur ya ville de Kinshasa. Ndeko na biso Chantini Ngobila. Nenga lobby na nenga te ba moyen ye balibi iyo akotambola na même makanisi na ye mbote ndeko Didier boni santé malamu yo moko moni na moni ngo kima mbango ne ba mama mbangu yo wana donc ezakande boye mais ça mosala te mosala na ngezaka te na fanda na bureau na signer ba papier to na tanga mosala na ngezali na kita na terrain na na population na yeba oyo nyonso zoleka na population puisque baloba babanda rotonga ndako na fondation. Alors, au développement, il y a commune, il y a ville, il y a banda. Et so banda na se, il y a commune, poto matisa likolo.
Ok, to uti ko mona musala uti ko salamawa. Message ni fort aux nga ko loba. Na ba ndeko nyonso balingaka matete. Balebaki ke matete poli, ndeko beaucoup mais ça qui par matete. Ya tambola kaka pour ba wenze, pour ba dozo batike. Mais le to monio sur le terrain, lisu ko la lisu. Et ça le ndengeni. Non, nazalaka toujours sur le terrain. Oh mandi maratenga na gende Olanda batike a wenzete. Puisque moi nayebi ke toza na équipe mobimba ya centre d'ordonnancement mosala nango ezali ya kolandela wana pe marché na biso eza urbain eza ya communauté donc moyen ngala ke lolanda kuna eza te nga mosala nanga ezali ya terrain le bomoni na kangaka ba bar ezotia makelele ba église de réveil ezotia makelele ya ezali moto ya terrain et na yango na kosenga nde population a se joindre na biso a partout epai azali azwa kombo akombola abongisa epai na ye po ete Kinshasa bopeto ezonga biso tofanda malamu pe poche libenga ezala bien puisque l'air yoza ko vivre na salité libenga na yo kosila po mbongo nyonso kondo fute pa monganga po ozwa basoin alors que soko vivre na environnement ya propre okobimisa mbongo te ofuta hôpital okosala sikoyo économie donc population ayoka abwaka biloko na bakaniveau te akombola apesa na bashario ekendeko bwaka na badécharge. Ok, bandeko oyo bozi bakosala misala wana na babiloko bakosala bakongo bapau bamituko bazwi bamoto wana eza makoki ya commune to ozongo na ville de Kinshasa na pesio ezali makoki ya commune te ezali makoki oyo ke excellence Gentini Ngobila apesi na commune nyonso yango wana oyo ya biso tosombi biloko po tosala mosala bapesi biso yango jeudi soir na 17h, vendredi tosombi biloko, samedi tobandi mosala. Donc on n'a pas eu le temps to sala ba calcul ya bon non comme toza déjà na plan oyo ya assainissement ya matete ezalaka déjà na biso ezanga ikaka makoki l'air tozui makoki on s'est mis à l'action. Ezate bo bombango bo sala ba calcul non yo moko moni biloko pe bana wana ba manda kofutama tous les jours na mbongo nini na makoki o ba pesi biso soki place esili tozeli mbela oyo ya sima lisusu lere koya to continuer kofuta bango. Ok, bandeko te bakolanda biso sikoyo batie matoi na bango pa beaucoup mais na bango matete bandeko nyonso matete message nyonso nga kopesa bango oyo baza na matete awa na Kinshasa oyo baza na bakomini mususu oyo baza na mibanda mboka message nyonso kopesa bango nyonso bakolanda sikoyo. Message ezali que bandeko tozala unis. Ça sert à rien de critiquer, ça sert à rien, faut se poser la question. Nga nazo sala nini pona matete. Avant na lobe la bourgmestre, mais nga moko pa na fandi. Na mokili o nazali, soit na matete, soit na mikili mususu. Mais naza ko sala nini pona matete. Tous se joindre ensemble, la dynamique de Mateto est à Paris. Notre jeune frère doyen, dynamique est partout en Europe. Bazako épaulé, tous en jeune Nabiso ya CGL, Bazako appuyé, les jeunes villageois Bazako appuyé, na sepelaki mingi. Donc yango wana na sengi biso nyonso tozale longo et na date ya le 3 août oyo gouverneur a ko lancé Mosala Penza na kosenga na ndeko Mokwa Bongo Félix Wazekwa le Karmapa Petit Nabiso nani Fabregas ba Petit Nyonso Ibrato Rabima ba ya Jourwana Vie Lumière soki mikanda somida yo pesa la jourwana ya lancement bamona ke na yo Vie Lumière na batu nyonso matete to zongeli village na biso matete pour te rendre en propre to sangana bo banda ko kombola bo sensibiliser bo lobela batu babar batika makelele po to ko kanga babar gouverneur abetaki sumbela vendredi et jeudi que babar to kanga l'église te babar tapage l'église be sala gade yo somona l'église te babar nyo se ba tapage nocturne. Oyebi bien que banda na yena matete na kanga plus de 15 églises pour na makelele. Nzamba za mutu a discipline, nzamba za mutu a désordre te. Pasteur oyo kate do kanga. Ye aza ya nzambe biso doza César. Biso dozo toka sa 10e commandement ya nzambe. Ye pe atosa constitution ya Congo. Eza mobeko ya l'état. Ngana za kaisala ye aza ya nzambe soko atosi ya ngai te na kangi église na ye tosi tokanga ebele oyoka sango
donc tokocontinue kokanga tobotoli mpe autorisation alongwe mpe place wana. Ok, merci. Totondi botondi. Merci ndeko. Ok. Oui, merci bandeko balandi to comme wapi lisu kula lisu zaki awa na commune Matete. Boyoki ndenge boko mesa lobby a sengi mbelane le 3 août. Ba Matete nyosu. O ngana zaka yanke, o ngana zaka enseignant, ngana zaka professeur moi na Matete nyoso. Boya tozala awa place gouverneur a lancé le 3 août. Officiellement sorti ya kini bopeto awa na commune Matete. Boya bo trandeng ni Matete na biso. Ezo ngane to yebaka yango tanga Belge. Oui, quand même, maintenant, Bazalakano, awa, ils ont oni britannique. Mais boya, total à yango, ce que vous avez vraiment, oni britannique au Toyibaka. Ticket de Kimi Anzambe, Zalamabote Nabino.